la BCBG ba misie belé bazo kemba mais biso to tchaka libanda on mona car telemi ya libandi wana donc et bota ki jalousie à danger BCBG na ko kuta de mouvement ya batu quoi mbo fallait ntembo wana libérer ngala yemba mobimba et ko bota ba conflit na orchestre comment menta yemba ntembo mobimba tibendenge sala ki wana pour ça la boy faut boy mais on a bien travaillé ça katinanga na temps na zalai nango na mais na BCBG eza ba jaloux nanu ya ba monike pour biso to ya mouvement osala déjà au Paris fraîchement ba potote ba misie ya nza ya piaka on prend car nanga ne mutu sel sa bon ba course tout Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus bienvenue à très chers internautes, il y a WW Info Plus. Nga bino Mustafa Malembe na ebisa bino kaka ke bo mesana na ngai belepe déjà ba bandi bo mesana na ngai. To sala ka musalo eza par rapport ya actualité, par rapport ya ba news et puis to yaka pe na ba news mususu ezala ka boye bakate biso to yeli bino par rapport ya politique, musique, culture et puis tant d'autres. Lelo tokobeta masolo à musique, nanani. Na réservé nano mais boye bae baloba mpangi plus mpangi ya kati vraiment bamsu peut-être bakoye ba teke non to yebani bamsu pe bakondi mateke to yebani nazo souhaiter ba mes condoléances nanga na famille ya Sunda ya mon vieux Sunda Bass famille na Mobimba wana vraiment zala qui vie que son âme repose en paix. Tous a vraiment des cœurs na famille naie. Tous a naza vraiment boromona que ceux qui caméraman snage aigle d'image à Fongola naza awa na droite na ngai bomona déjà na gauche pe boromona nazo banda na droite na ngai na pesa mbote na ya cirque de bomoni mbote ya mbote vraiment ndeko na ngai quoi ndeko se présenter nga na lobi na réservé kombo na yo bato ba mona yo mwa kala ba comprendre que eza nani toujours Wabamente Eric Wabamente quoi Eric Wabamente na gauche tokei à se présenter. Ouais, nous avons le véritable indiment, on a la Ligue Guy Bazunga. Merci, tous on a Eric Mente, na Guy Bazunga, bao bayebi, nazo banda na Eric Mente, boni santé. Et on zo mona ga na ngolo nzambe to ça bien quoi. Eric Mente lelo to yambio na Info Plus, ou eza site na biso. Bref carrière na yo aux musiciens, bateau belé bamonio déjà. Eric Mente a bandé musique quand Nino motiva Eric Mente à la musicien. Non, to bandi déjà koyemba na ba chorale na quartier na Sebzo to banda koyemba na ba chorale après ba chorale ba yeko solliciter na orchestre mo salama na ma campagne des boys esthétiques de ma campagne après wana na ko déplacer to ko cop mo pa Jojo Bayinge na Pointe Noire. Tout Pointe Noire pas Jojo Bayinge après Super Océan Pézunga orchestre moi à Brazzaville to Betty Fespam to bimi premier na Fespam après on fallait to kenda Abidjan et ko sala ki académie fallait ya et beta concert balandinga tina Angola ba bisinga no fozala tapé singa balar na bimi Angola na zongi Pointe Noire poto beta concert wana na académie
tu es tango. Après, elle a enlevé du rideau Académie en orchestre des Super Océan à Pointe-Noire. Après, on a place Académie découvrant Eric Mente, Nanga Kinshasa. Place Académie découvert Nanga Kinshasa. Eric Mente aux en moi parcours. Les loyaux bateau bamona yo kala. Balobi maçon baye na brique. Abeta moi ndako musicien baye na lolaka nga vraiment nakane loko moko soki matufulu te nani mosusu donc nga eloko wana nalingaka mekana ozongisa bato na eloko wana ya solo etikali elembo na motema mauvais souvenir. On a coqué comme ça n'a te durant toute ma vie procès yanganayo c'est namboka yabawa maman souviens-toi de notre amour souviens-toi on a sali mususu on dirait ngana sengio mais beta matufulu lelo yo na leli bapasi na ngai soki rangu volo te nani mususu mama kome papa doka kuji masuwa na mataki lelo na moni libongo jipe mindia na Londres bazalaki. Merci Eric Mente. Nazana no beaucoup plus côté na yo. Eric Mente moi na liboso ya academia pour nga na yebi moi na liboso ya academia prince ya academia boke poto parmi ba oyo bakendaka poto académie évolué tout kende moins rapide par rapport il y a temps et puis pour l'actualité Eric Mente a quitté académie et salama kindengeni non quitter c'est trop dire mais ça que toujours moi problème tant bakangi papa Wemba toujours moi problème biso pe bakanga biso na aéroport biso na ba ndimanga na lali bakanga biso na aéroport tozonga poto fait tozonga mais le quoi bakanga papa Wemba sali ke biso to comme na aéroport ba moye muto a voyager ezate et ko sala biso tozali na mikanda te tozali na ba mikanda ici là tozwa kisiko deuxième tour visa pour tozonga on comprend et celle que bakangi papa Wemba donc moi bino bo voyager ezate ba interdit biso voyage moi to voyager za ki lisusu te tozu moi temps mort tant ba check ba zongi poto biso to tikalaki bakezwa temps basali une année ou bien 2 ans na poto au monde que to fanda ka bongo sans boulot yango sala que to meka ko changer ba boule quoi yango sala ki bo meka ko changer ba boule mais est-ce que étant que yo zala ki prince na academia moi na liboso il y a village Mente okokai ko patienter peut-être après wana basam bazonga kana ba Kinshasa académie continue ki non to ko patienter ce que assurance moko ezalaki mais biso vie na biso les kaka faut aux en activité faut toujours aux en actualité quoi et c'est ngaki que na monde que epesi temps mort fona luka place mususu na travailler pour yo ebikaka sans travail ça mo boulot quoi yango esala ke na quitter na changer mouvement yango esala ke quitter au changer mouvement na pas Guy Bazonga ebele peut-être ba oye ba oli susute biso ya kati vraiment to yebi Guy Bazonga lelo yo pemene ngape na otu na moi brève histoire na yo na bato ba oye ba yote oloba oleki wapi lelo yo pe oza wapi bon au fait au moni naninga obeta tsuma ma musique pena mingité parce na comment vivre vie en musique un peu na coulisses pour na rapina na activité on a les sous-soutés mais na histoire eza les cambo le kobeta eza normal donc Eric Mente ndenge azawana tobeta na orchestre na moko na académie mais akokutanga déjà avant tango académie ezalaka mobimba biso toalaka déjà pas virambo mais nazara comme musicien mais vient découvrir que naza écrivain avant comme banzembo mais au découvrir peut voir qui bien mais tant basamba zana na quartier latin biso tukutana déjà na ndenge mo boye modogo à Sam à Bourreau tu vas nous travailler en privé tant bazu idée na bango wana ya académie ba longo na poto ba comme na kin déjà parti à Poto Bazabenga déjà bazunga
il m'a solo ya mouvement ikoningana te pour yo foza on n'a pas vraiment non salarié n'a pas étudiant d'abord longtemps à ISTA et qu'on continue na comme la dernière année na ngana si sa classe na ISTA académie salami tout jeune n'a pas nabi le roi ambition la musique ezalaka moi plaisir sentiment les ezalaka pena na makila to bandi mouvement na ndenge recrutement bandaka mouvement libo voyage à liboso to salaka to ke Brazzaville nde to kana découvrir Eric Mente to découvrir Eric Mente kuna Eric Mente pe azaki d'accord Robert Roya tant Eric Mente a komi na kin ngam na yambaki na yamba Eric Mente comme nazaki déjà na idée à ba répertoire to bando travailler na ye Eric Mente to travailler ti mouvement peut jouer là mouvement yokoya ba yo sala recrutement mususu nde moni ba tonto la ibayaka ba pichu Concorde ba musika sika ba mise belé oboyebi kaka bazana na académie ba jeune ba ki kocha appui na équipe ba bourreau ba lebo tout ça nde moni académie salaki en bref histoire nanga ya marambo ya musique ya ngwala mais qui bazungo zalaka na vocal moko boye peut-être baye barate ke yom to au salango nanga vraiment na lina ngana olobate mais baye bake vocal wana zalaka yayo na ebite soki na koyemba lisusu pas ça fait na voix ka oyo za nango wana kaka ba comprendre ke nini wana zalaka yayo nishipende lwangu kusema sema lakini kulomba lomba dada unirumie oh bibi mwana shabaye nishipende lwangu kusema semaka lakini kulomba lomba na dada unisaidie wenjo ni nani unatokea wapi minatoka kukasapa niko nenda mukanona mama nanga yebisaka baninga nanga ipolele botika gia vanda botika gia lukambongo botika gia tanga kelasi mama voilà n'importe ce na imbe ngol tundenge zalaka mais idée nango yango wana bato ba comprendre que wana ezaki eza vocal na yo Guy Bazunga lelo yo ozana mente yo lobi que moi comment vivre ni le monde de la musique na ndenge moko boye lelo pemene Eric Mente na ozonga pa na epo ya belé ya kosolola lelo pemene Eric Mente boza ndenge nini bon Eric Mente ça fait longtemps tant qu'on a BCBG to zaro travail sur na été mais ba période moko tango ekomi ke na BCBG Eric Mente a côté Sanzembo aibi ke mutu na ye Bazunga azape maela komaka aluka ngai to kutani to ngato bano travailler mais contenir emploi du temps nanga et puis c'est moi mon boulot ti to sali pe toujours mon aller souter après la mon album est salami ba album a libéré j'espère ba ça est libéré na Eric Ayembi na ki ba timbre zakaka isalenga plaisir après wana pe na ndenge sala ke non Eric a raconté nos départ na BCBG ndenge salama alongwaka BCBG ake Angola et puis close to bana ko mona na pe souté mais deux fois na réseaux sociaux moi ba mbote neni mon frère azo pesa nga ba position na e na za suna Angola te na ke window na ke Afrique du Sud tout ça ba tourner za osala tango a yé siko kin nga za ki surpris na va na mona télévision Eric Mente nga mo na mona Eric Mente aza na maison mère tout ça bata maison mère ndenge za la race mutaye mouvement aza artiste wa yebana déjà il faut ça ningi ba l'excellent na télévision pour yo mo kende na nkoloba comme ça bana la samba bana maison mère ba yambayo tant à 6e mission nga mais ça qui intéressé mais mutu nga vraiment bon ça va ils a bien na lukaye ti na ko lukaye ba ipsinga ke non azai papier vient na biso mo pe tokotanga kombonete parce que aza payé sur le plan il y a gestion en mboka aza na ma responsabilité mosusu tokotanga kombone boyote mais aza vie mo na ma musique azala rapé zomona vie wana nde azwaka Eric Mente comme petit na ye azova na parler Eric autaka Angola vie tozarani de temps en temps abengi ngai tinga Guy camarade no azawa anga vive na mona ki na télévision aza pono aza vendre pas na flat mais c'est bon na oya
nande tokutana na ye na tunende nini hôtel na maison mère bon na encourager ki kaka après temps moko boye ngapi na vandi na région nga bimente ozomona te ke maison mère wana na ba génération ndenge ezokende voilà c'est une vérité la génération ndenge ezokende maison mère ezoyo peta mingi te ozomona babiloko ezala la maison mère non il faut yo kamela la musique ezala oyebo ozoka il faut yo kamela donc il faut kangana banzembo okangi banzembo il faut yo kamela ba conditions ezaki mo ebele na ndenga na monaka au fait parce que mon frère oza na talent soki simbi savant soki simbi te na ba temps mort oza na maison mère mais travailler rapide ba plan na yo bomba Guy Bazonga Torozonga yo déjà anticipé par rapport ya actualité ngo Torozonga la yo nazonga moké pa Eric Mente Academia à Longwe accueilli BCBG au sala vocal au bien chakinzembo na bosani non na bande na ba vocal après na yo chanzembo tango zalaki na BCBG pemé na papa chéri par rapport ya Academia na BCBG différence nini yo monaki ah vraiment bon tout ezaka ba mouvement mais Academia ezali mouvement na biso BCBG na kokuta de mouvement ya batu quoi mais na salaka effort ya travail nanga na l'accent na batu ke na la travail yango esala ba résultat au batu baebi quoi pour na yaki ezali moi keba moni pa jibendenge ezalaki wana pour sala boye faut boye mais na ebe travail ezakati nanga na temps na zalaki nango na mpesaki na boulot na travailler qui équipé à yo quel est ton problème et puis tu sois sérieux album nanga suka équipé à yo mon etikali le mona motema tant que tu quel est ton problème place na iko épaté au mukulu tango yo tcha sois sérieux après singa nzembo na nzembo ya Sunda Bass que son âme repose à peine de konanga wana vraiment tozolela vraiment donc il doit na matanga yango mon mikolo tozaka noir pour matanga ezali vraiment tozolela grand bassiste mboko Cosma ndeko nanga ya palais tokolina ensemble donc ça passe na mutema quoi na nzembo na e po ya pesa nga nzembo fale nzembo wana libérer nga na yemba mobimba et ko bota ba conflit na orchestre comment menta yemba nzembo mobimba akotikala mingi ta yemba nzembo mobimba ko simba te o ndenge zalaka après et ko sala ba créer ba bendani mopanzi qui ben ça ba sali stratégie abimisi champ wana ya libérer abimisi champ libéré Eric Mente yonde zalaka oyemba nzembo libérer mobimba donc ceux qui tolobi bien ceux natali bien ba conflit na BCBG donc na kata BCBG ba conflit zaki moins belé par rapport ya Académie oui belé makasi yo moni Académie zaki orchestre déjà ba bengo première fils colo orchestre déjà apesio confiance morobo mais na BCBG eza ba jaloux nanu ya ba moni ke pour biso to ya mouvement osala déjà outi Paris fraîchement on prend car eza wana série on la BCBG ba monsieur belé bazo kemba mais biso to tchaka libanda on mona car telemi ya libandi wana donc et bota ki jalousie à danger on prend temps on attend série ba kateli JB so 5 ans so 4 ans kenda poto te ba monsieur ya nza ya piaka on prend car nangane mutu sel sabon ba course tout ya solo à Eric Mente tika peut-être lelo ezala kaka so longo komi oloba komi otumba kuna na ko tumba te jiba vinanga donc na longwa nanga pona mona ke mouvement sans position na longwa nanga mais ils ont otumba te na loba vérité pona ni somme talobi vérité comme afo mais Eric Mente na suka avant longwa uchanze momo yo et pata mailo loba na libéré mais libéré za vocal partout to bando kende ba obeta libéré mais vocal nge bandela ba 5 fois 6 fois zongi sela batu susu ba yebite ba msusu ba comprendre te que non wa ba mente mutasala ngate boss nazala posa ya libala merci mbongo prison yango ya makala te aleta chamala bakangi ngai pa na bino diti kelokelo Jiclo Mukuna Jonathan Luz Hervé Mobali Fafa Biangana
Yuyumima Willy Panzu Patrick Chibas Peraniaka Pepito Manda Stella Canta de Genève José Malanda déclare libérémente François Tebosa Sengi Palado Papa Maman yango wana kwa libéré vocal yango sunda yango mon ba message na téléphone sunda basa ba noti delanga il faut to bandela libéré le quoi chance azui chance ngeric maintenant na kin azobenga nga mente ozaka na kishasa na binazanano na okende sikote ozaka na kishasa yo il faut bandela vocal wana il faut zonga pour bakoka osala ngote tilelo oui nga na sala kine émission bato tout ba Hollanda naza dernier moto à sala kine émission ayebisaki nga que non azo remixer libéré et puis yo kozala sous partisan oko participer sous na kati ya nino tellement que sala ka vocal moya malamu lelo yo to kota kaka lisolo ko to sobeta BCBG Sunda Bass ngai pe exclusivité ya kolongwane na BCBG ezalaka pa na biso Sunda Bass alobaka que soki alongwaka BCBG pour arataka liwa na Brazzaville akangamaka na guitare akangamaka na guitare yango esalaka que suivi ezalaki te oyo aloba émission ezali pa na biso lelo yo longwaki pona ngai lelo vie lelo aza assassiné ba rumeur eze belé que za jibe za batu boye ngana otuna yo ozaki na BCBG olobi ba conflit ba nini ba jalousie ezalaki mwa mingi betela biso nanu olongwaki pona nini est-ce que miye bakate que mabe moko peut-être ko ya lelo yo ndeto mona ka album ezo umela mwa mingi ezo bimate mente asotaka déjà premier balobi l'homme prudent voit les mal de loin et ko zala ndingo na teto za kinini bon na mona déjà que makambo comme keba via comme ko compter trop na makambo privé quoi pour vendre ça réunion déjà et biso que non ngade ana paye palais nga na Canada kala mingi te na odie na Canada vraiment bon na moni que boulot ndeto osalela ezo simba lisote ba jaloux comme ya trop na kata mouvement yango na yebelaki pour nzembo on a déjà tant comme en plein via PC en confiance mais ba jaloux na orchestre bazanga quitté koko sa makambo pa vie tala kuto mente boy tala mente boy na ebité on est première quart na ngate to de na ki de mouvement na zaina quart tant on est au deuxième na mutuka na mouvement et ça la mabe na nini problème nini ko lukana kata mutuka un problème te ba jaloux ka ba komaki trop na monde ke ba komo koselanga makambo ebele pa JB na préféré na paiement na palais pour banko pene comme ya komonana makambo eze belé mais to lo bango le soute pour na comprendre que nyo so na rien mukiliya na ngoka ndenge ndeko na ba le véritable aloba tinda biso to ezo ya kala mingi te donc mukiliya na ngoka ka donc misiki mondo hata diambe fu mukilimbanga taba Ukilimbanga ntaba Eric Mente na bakati moko boye tobeta pe lisolo yo ma mpangi neti kaka que Mente alongwa BCBG po arataka voyage moko atomboka na niveau moko que excusez yo kangai atomboka ko tutina niveau que no boya jibe jibango sunani nga kuna momi na bakara ligine ko tuna ba voyage wana na lobi nga voyage moko teko lobisanga fo nga na mona Paris voyage ni lobisanga ba voyage Afrique to ani babi ke otikala na voyage moko loba n'importe quoi yango longisa yo jamais orchestre mo te sala voyage obiso to kenda ba orchestre kenda ba voyage ba 45 jours 30 jours mais biso to sala na lia ba bonani na poto on prend donc na kenda to fanda na poto donc eza ndenge mo te na ba orchestre ndenge kenda voyage mo te ko longola nga mouvement voyage ni elongolanga mouvement jibazane vie nanga namona ke ezo simba te na bendani nanga c'est tout mes voyages te nga moko ndenge na abwe na tobeta ba concert na Cape Town faut benga bana Cape Town botuna ba ndenge lekaki ba mission ku ba beta lisu te na ba mboka wana mais nga na beti na kata Afrique du Sud na beti na Windhoek Saint-Valentin na kata Windhoek concert 80 Rennes plein la carte concert na Cape Town à Long Street
mboka mindele na avion long street bato baskenda Cape Town bayebi place batutu bato ba star américain bakosala bafilme na beti wana pa Serge Bisimbwa na boîte wana donc il y a plein à craquer boîte à monene bona kina ezate mais plein on a salaki wana meza danger na beti on a befort ya na pas JBT pona eb na boulot nga na sala na kati ya musia na travail nanga. To clore nano BCBG to kota lelo place yo olongwele après BCBG okendaki Angola na BCBG ba peshi yo nzembo na lela makasi mon frère wana ma donc danger na sepela na nzembo wana na lobaka vraiment que non ti ndeko ma palin ayebi musala na eso mta yebi musala ba il faut ba apprécier rango ba peshi yo mailor osali nzembo na yo e sali pe succès mais au tiki yango kaka olongo ouais na tika ngo pona monique mabele qui trop dans mouvement ba jaloux ba legi trop on comprend nga déjà bazwa passeport nga na uta nango poto ba salelo makambo voyage à moto mususu ezupe visa mais passeport on a ba e uta na BCBGT uta nango na orchestre d'un côté mususu bazwa pe ba salelo makambo eleka ke belé na mona ke comitant fona benda na pema na pale monte depuis nga tant kana longwe mouvement pendant ba master tout ba monaka amenta za mutu ya ba boule départ nangaka ba chino ba longwe ba pram ba longwe ba sunda bas ba longwe ba shaingenge ba longwe ngap na fongola nzela na epsa bango ke non mouvement kende ya ndenga fo so bolandika mouvement do mawatro so bolandika mouvement mawatro mais to zwana no to souffler muke na mailor basala banalize batire ba conclusion ngana za kuna te po eza évangile te po baloba amen oyanga na bebe za lisusu ya kobomba te o timidité légendaire bayebelanga si evapora yango mokwi me faso na markaka ye ata kutu materazi akangisaka zidan bongo te o choisi baleleka nango me moto aleka te matata baleleka nango me bambanda baluta ve luvaka de son simple regard akomesanga nefuma nenga ya waseko kwanza soki asembi nga na nzoto nga ya waseko pula kobeba na nsinderi ata na nzela atukuma kolesere na balie publike biso kaka se lifungi nakoma gentine tiche de compagnie soko klake misapinga kotosa ngai kombwa te choisi matata si dolongo limbisa ngai tokata bona ta vraiment merci my love mentaki Angola vraiment Angola moi nini actualité vraiment ya mente ezalaki te tovandika na télé ne yagi bazunga oti kolobawa oh Nathalie Boye na ba réseaux sociaux maintenant maison mère est-ce que kaka po époque ngo yozo na maison mère BCBG na maison mère et yindi ya kosala ba aventure total la koto yo Sankara de Kunta loba ya koleka total la koto yo Mosaka kuna loba ya koleka yo ponaki kaka na temps wana pourquoi non moni ngana talaki na sali moi 6 ans libanda mboka na zayi sous actualité te quoi ici ngana zo mo actualité moko boye ba jo to komi na webi ke na maison mère batu ba kuna ba petit moi mike baba masala ngate ngade na bando kende poto na musique na 99 on prend ba pecho baza wana na maison ba na ba petit moi mike ya lelo ngana zali na actualité te mais na zali na besoin fona sala carrière na zonga Kinshasa oui raza vie na ngaya chabwala mpangi donc wana pena grand frère propre donc ezalaga eloko moko na lekaki na Kinshasa fa na zonga na actualité vraiment on remercier bana maison mère pour na kei na bango pour na mona musicien na yoka masolo maison mère mais niveau maison mère ba yambele nga Eric Mente vraiment merci na ba fan na maison mère on prend donc soko ye il faut bazulo kiti ba chelo wana oyo basa batama solo on prend et ça la kinga bien mais pour nga ezala kaka na leka pour na zong sa actualité vie na nga afulanga na solo na vie na nga ngiama
apesanga loboko na solola po biso ezalaka bongo na ndenge achabwala soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka